Enfin, le coordonnateur de l'artiste en danger, initiateur et à révolution culturelle, Mwana Mboka Chaka Congo a été mis en terre. Chaka Congo artiste est mal compris. On comprenait Chaka Congo. Quand on a pu comprendre qui était Chaka. À côté bongo na mabele na métropole entre ciel et terre. Et c'est là qui souhaite na biso matanga wane leki kitoko malgré un retard kasi et leki quand même. Ouais, ça va. Malgré tout côté 6h, 8h déjà dans la installation de Chaka Congo. Voilà. Non, naza na problème à mutu moko te za la petite sœur nanga Margot loko moko ezate naza na problème na bango te ye loko moko te boso naza na problème ya matanga po wana. Mais na matanga ya Chaka Congo tolobaki yango tolobaki ebandeliti suka ça a fait couler beaucoup d'encre ndenge balobaka bongo na lopoto nzoka papa ya Chaka Congo akufa te azalaka. Bon yo za ndeko na kati ya famille donc za na famille. Tant que papa n'habite papa ça na nikuna na famille ça. Papa c'est papa biologique oui. Papa biologique. Oui. Logique bien image ça radio te ouais. So ki bango bazo ko luka tata ya Chaka Congo chez moi. Merci papa. Oui. Malgré moi na nié biso akeko loba ko ke azona tata te. Papa na bango abota ye moko abota mana njete azona tata te. Ngai na kendeki alobaki na ngaka kano papa voilà biso awa makambezalité ko kendeka kabose là tout est là. C'était bien. Il y a Tindibino, Boya Awa, place Matanga Rosala. Oui. Programme Nyonso ezali epai na yemoko. Apesi date lelo, nde matanga ezali lobby antérieurement. Nga epesi ngai mutu koswa makambo oyo bato bamonaki na veillé et bimisi susu ba secret belé. Oui, c'est vrai, Chaka Congo akei to moni matanga ndenge leki to kochela yo ba extrait ba temps fort ya matanga otala ndenge lekaki omona ba révélation mususu meto luki wana nzoka pe mwasi ya Chaka Congo azalaka mona ni kasi pona nini Margot azwaki le devant to moni ndenge zalaka ifalaki mwasi ya Chaka Congo azala wana azo accompagner to moni beaucoup plus Margot yango pesa biso mo mutu koswa. Bampese baso komatana na mutu likambute kuruto akeito kundaka kandengo wana. Vous avez 1000 fois été poignardé, mais toujours souriant. Nous t'aimons papa. Nous resterons toujours là, cher papa. Nous t'aimons et nous t'aimons toujours. La 4e émission Oyo, tout ça pour la bino toute une sélection, toute une litanie, toute une symbiose. Il y a un grand moment, il y a une révélation Oyo, il y a guité depuis veilleux mortuel, Tirbongo na matanga de Salamaki na centenaire, cinquantenaire pardon, de bakade place des artistes, ti na ne bakade ki bongo na métropole to la ngono so awa. Mais ya mbo to kuta na sengi na yo o s'abonner, partager pour lelo ezali spécial enterrement. Top spécial obsèque, il y a Chaka Congo. On se retrouve juste après ceci. Asomba mutu kana ewana ezalaki kaka yemo kwa Chaka karibira. Sokwa yoki problème uti kotoyo akekuna. Sokwa yoki problème kotoyo akekuna. Nazana baloba mingi ya olobate. Manifesté par l'autorité municipale de la Kotika bisote mago kotika bisote. Charine Boya Kolemba bisote. octroyer la place. Kotika artiste a comme artiste a danger koufate. Edmond notre frère s'est initié dans des interventions telles que les artistes décédés bénéficiaient de nos services, parfois revêtis des honneurs décorés à titre posthume. Il fait donc beaucoup partie pour le bien vivre les épées sans discrimination. Par ailleurs, assistant des activités associatives, tokolandela batwana ye na sokoda na soneka Chaka Congo était compté parmi les grands initiatives.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote bandeko balandi ya Radio Loco Télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pe sakana programme Oyo Radio Lokole na tongo boetoli déjà 6h du matin awa na Afrique du Sud, na France bazali 5h du matin, je crois na États-Unis d'Amérique bazali bongo 22h bari kolanda biso. Merci na papa Alexis na ebiki ero ari na ba écouteur na matoyi na ye azali kolanda bongo Radio Lokole. To préféra ki lelo mokolo ya lundi to banda bongo la spéciale obsèque ya chaque Congo passé boye biango o ezalaka émission communautaire, émission du peuple, la chaîne de référence chaque Congo. Après 2 mois ya kozala na mort ba otuko kunda etango to tsaki makelele batu baloba ki baloba kastan to lobina radio loko to mona mo programme ya chaque Congo ebimi kasi nani ya kundi chaque Congo ezalika kala mbongo oyo contribution tata bo konti ya ekolo apesaki to ministère ya culture mute kundie meto yebi dia ke gouvernement kundie so gouvernement kundie ba mbongo wana etikali ezaki wa sava mbongo batanga balandelaka yango te ba cotisation ba contribution et salami ebele belé l'essentiel est que Kouloutou Nabiso, initiateur, artiste en danger, chaque Congo a été mis en terre, c'est ça l'essentiel. Kasi, Bobandaï Koluka Mingi Mingi, moi si à chaque Congo, pour moi, na azo le devant boito, mon ipé la sorke, peut pas sorke, et là qui toujours marco mutala qui wana, et pessimis au moins moutou ko soit, yako sakalate nzoka, moi si à chaque Congo, azali wana beaucoup, mon a yango pe awa, pour aller encore plus loin, tomane ko mon agaka papa leki, nzoka na papa oya bota chaque Congo, azali, yemoko alobi, oya beaucoup kuta bota la yango awa. Et pesa ki batu mutu ko soit depuis na VM mortuaire kasi to boni na matanga chaque Congo pesi batu ebele pasi et tout ki mitema ya batu ebele parce que chaque Congo azala ki mutu oyo oui c'est vrai azala ki pena soki artiste en danger abanda ko ya wana tangu ya biso wenge azala ki a participer presque na makambo ebele oyo concert ya biso wenge et Simba basala kudu ba monument ya ba leader ya wenge na bandal ezala ki ba initiative na eko de bango ba initiative na abikisa batu ebele na ba liwa ba tono ba bika na liwa ba yandi mosi ba bika na liwa ba te ba bika na liwa pona ma capacité ya chaque Congo kasi on a déploré na matanga ya chaque Congo na éviter batu wana ba yeba kité to baso ki empêchement ba yete to moni présence ya artiste et musicien Fali Poupa, Aigle, merci beaucoup de la présence de Yona, artiste, mais artiste Moussou, Oyo Bakena Mansango, tout monité, Bazalagité, peut-être, Baeba qui programme, Wana, te pour être brise, on ne sait pas, tout Bazala qui empêchait de contenir Bango, rigueur, te casse la ligne, Léona Kolobamingité, la ligne de Kaka, quand on dit, on promet. Yango so que qui na radio lokole, il faut faire très attention na ba propos oyo bat balobaka. Tant que lobaka ba kondi ba yoki ba bisaki bongo programme ba kundi chaque Congo. Talana nous yambo to zamba moi 2-3 coups de fil ba ba yi témoin oculaire, il y a événement ba obsèque quarantaine na cimetière ba expliquer biso comment ça s'est passé. Na lingi yo otala ngala koloba mingi te yo moko tala ba révélation, tala nzoka papa ya chaque Congo zalaka yo wana interview. Donc ba tuni papa ya chaque Congo. Mituna à répondre. Landa et plutôt Zonga, tout ça va dire comme suivez. Parce que papa, n'a c'est quoi comme une minute oyo awa, tout ça déjà dans 4 mise, na air oyo. Tout le monde ni geste parce que tout le monde tapé rouge au biso tout le monde awa. Les a ba conférence sur les gana 4. Makamo sur gana 4 ya salle ya mise kuna na salle conférence. Mais tout le monde ni matanga. Parce que atindi yo bino ba papa boya boyo moko papa ça no ye. Ni batu ni ndeko, ni famille. Bamususu baza koya baza nzela Seigneur bamususu baza koya baza nzela nga kuta avant na bujawa il faut na mona ma famille ko kawa comme ça lobi na tongo nga na tuna réaction yo na mwana ye moka expliquer nga parce que papa pourquoi mwana sali bongo za mwana bino yo za papa wana pe mwana na yo wana koko na yo pourquoi sali bongo kasi pour saboter bino boy toko tuna na biso biso to pesa ke honneur en tant que mwana akolo bakeno peut-être ko la ye makamunyoso a sala parce que to ke ko wela mbongo wana ko ba ko wela mbongo non c'est pas ça biso to lukakito enterrer mwana na biso avec honneur oui mais pour ani papa zo sama mnyoso ye moko kaka mwana ngwa zo sama mnyoso alingi batu mususte
Maman na ye, maman oya bota ye. Alongo libala kala. Mais to honorer na ndenge ba Congo, to vandise na bulangete, na ndenge ya bokoko. Oui. Alors, lelo toujours poser la mwana, honorer tata na ye na lolenge nyonso, biso to sala ko ya biso geste ya famille. Biso to pesa ki. Parce que aza mwana liboso. Mwana liboso, bon bazani balé. Mon papa ça na bana combien? Bon, soki ya bazana ma mususu ka ailleurs, wana to yeba ngote. E ba to yebi Margot na leke na musaza na poto. OK. Les deux seulement. Soki ba mususu ba komona na bon, wana ezali mais papa to monaki mokonzi mboka Fati Beto papa na biso, papa to lingaka mingi, batindaki moi quelque chose na famille ndenge za la kaka. Parce que na yebi te selon organisation. Ye kam to sala nyonso mbongo po kamba ya bazate banoko pe bazalaka, papa lekipe bazali. Biso aliyaki biso. Yesu ke koloba kuna ke tata na ye azana na famille te. Yesu alors tango to moni ndemo na to weli mbongo te tolobi bo sala sima enterrement akopesa biso compte rendu ndenge asali makambo. Pardon papa c'est la biso là bo s'abonner vraiment na ma chaîne na biso bozo mona o eza moi pasi likambo ya boye vraiment esa la biso pasi makasi. Papa mais est-ce yebi ke lelo ki chassa mobimba ba yebi ke ton avis les lois. Oui ça bengi mususu ko tazoya. Merci beaucoup papa tant ça va pour akufaki qui tombe batuna ki mango programme a biso ye azana eloko akoloba te aozela bapapa bandeko mosusu bautambo babaya comme ça bango nde bakozwa décision et du coup ekomi lisusu ke ye moko azwi nyonso na maboko nayebi te. Maman, on a koloba c'est la réalité. Ah, oui, on a la réalité, mais papa, tout le monde dit papa biologique. Oui. Pourquoi pas? Il y a un mois liboso. Bien sûr, là, un liboso sur Makamutu. Pour un état, on a papa parce que mon septement sur la longité. Et puis, à un mois si. Papa, na ba terme na epsaki. Na epsaki boy. Bino bolo bakaba Congo, baza bat mabe wandoki. Na epsaki boy. Bolim sana lo balika mongo. Oui, papa, problème te. Mai babom la kay mutakala te. Likambo nyonso propre ezali na batata biologique. Tolobaki na ye boy. Tolingo konda tata no avec honneur. Toyebi ke yo sala kana papa no esika moko. Bon, likambo te simba mbongo na yo mais fils que to participer na tango zo sala ba démarche wana to landa yo bien o pesa nani o partager mikumba na batu nyonso moko azo mukumba na comme ça tango kwa voilà tango kwa pesa rapport yo za ko sala kaka coordination ya makambo wana c'est tout. Et papa vraiment moi na aniye biso. Est-ce que papa donc on a compris c'est si to yoga ke ba pesa ki moi je suis dit ça na radio na côté bandundu na zamba yesu na bimi na ye ba yebisa ke ba pesa ki 50,000 alors alors que le comité a kataki 15,000 non zaki nani papa na biso marai voilà na maboko na ye ba pesa ki 35,000 donc biso to yebi ke azali prêt mais papa toki soupçon monsieur bimi ke non balobi tant ba tuni famille ba sala vraiment organisation bango moko pour famille nde ndimaki esamaka motu tant ba tuni bango toki so ba yero bimisa montant mususu ya $200,000. Non. Oh, bimi. Non. Tu es vite sur les solo. Et bien, bimbongo wana ça peut ça bango ya kabela bango moko ayebisi biso te. Tout organisation na union so ezapa na imo. Bilo to joa kinambo to joa kila biso famille to pesa kiye. Bon, dukola yo on va accéder les soucis. Oui. Yes ouais, famille a joué mandambo to joa kina ngo to bibo. Puisque zo sala organisation na yo. Biso atako mutakende mutakala mais biso ya biso yango yo ko ba Congo baza lusi tout mingi. Merci bien bo s'abonner toujours na Makambo TV. Bo s'abonner na ba chaîne na biso ko na papa yeyo Laurent. Papa Laurent. Papa Laurent. Papa usabana papa biologique ya papa na biso chakako. Langue de Massima c'est moi. Langue de Massima c'est moi biologiquement. Lui s'appelle Edmond Langue. Massima. Papa oyebi biso to za ba Congo mais jusqu'à présent pour toi avancer. Tout ça déjà si je ne me trompe pas, 18h, 19h, hein? 19h déjà. Est-ce que Bakoya a ça l'installation Yango na Ernini? Je te dis que l'enfant a accepté que Yé Makamunio so, ils ont pris pas na Yé. Donc, ils sont toyés le coup là-bas, ils awa. Magoye. Ah, Magoye, voilà. Magoye, je crois que ça peut bien. Papa, excusez-moi, Magoye, pour. Ils sont toyés là. Ouais, ouais. Ok, merci. Bon, c'est bon, les gars, papa, donc, Bandeko Mingi, la zone qui nous sens que
bayaki déjà bamoni non photo te eloko te esalaki mwa pasi nde na yango sikoyo tomoni sikoyo tolanda tozwa programme ya bien oyo tokoyebisa bino tomoni ye moko déjà mwana aza wana totuna ye programme ya bien mpo toyebisa bino merci. Voilà, merci beaucoup. Attends, aujourd'hui le 13 avril. Il faut comprendre ce que vous voyez. Vous comprenez que vous soyez battus. On se dit que vous savez des conventions sur terre. Vous évitez. Vous comprenez. Ça, on a fait ordinaire pour la personne. Artiste à danger. Moi, il y a des souvenirs à faire. On a une activité pour la localité. C'est mon papa, moi. C'est mon papa. Il a beaucoup fait dans l'artiste à Sali Belé. Artiste à danger. C'est un tamboli. Parce que yango toyeto lela ito song célèbre l'amour. Yo lela neni to mona makambo a mutu basale lo côté. Oh papa, est-ce que fait ça radio? C'est ça radio bien. Na nenga ki télévision ça va sur la radio na télé. Na nenga talanti mapina papa. Rien des indices dans ma photo na bampaka, rien des indices dans ma podium na bampaka. C'est là na solo. Ba moni o za presse basala ba jeté. Hein? Oui, yo sa mwana il y a artiste munene ya mboka o komona ki makambo ya Janifa ndenge ni ekaki siko komona boye komona tante morote lo morote kit morote so eza nini expliquer pas ba ye bango clair ouais logique ça que toyaki toye veillé tant toye veillé to koma awa to moni ni indice ni indice et là on se rend dans le bar na mokela pas comprendre ngote bon on va souka le koma mungu ate TV sa radio te eza logique ah on pesa ni mutu faute ata mutu avana kota parler du peuple ata mutu azana bon fa soka petit tour na bampaka le programme non programme est logique que va afficher ça parce que dans la carte NTPC il y a président de Masumu et Masumu de branding donc tant dans mon message ba boka le sur groupe sur WhatsApp donc message ya wana message ya wana président iloko ezaki to le biso presse to ekande to na bon qu'est-ce qui se passe donc iloko ezali retard sur total bien parce que tu invite papa ndenga lobi madame no c'est ça qui pas marqué il moi c'est ça qui m'a calme ali ko loka batuté il moi c'est kana et puis alobi que non moi tout na question c'est quoi yo ko so banga na beta na ba idée ya wala lo c'est ma sœur ana moi on se dit na mama kasi ko le ko merci ya moi na logique yango na yebeli ke mbongo ezali mpona kodata na ye mais ndenge azosala mbongo jusqu'ici toyebi te mais tu es l'élo et tu veux que obsèque que ça l'élo ça dit veille mortuaire mais tu commis tout mon zéro installation et ça nini ba fouta ki mbongo na musée tu vas passer autorisation qu'est-ce qui se passe il osa papa ya Chaka Congo il exceptionnel bon jusque là c'est pourquoi mon gars na avant comme ça il ba déjà ma commune les autres passé donc on a d'accord surpris ndenge bino besoin surpris comme ça mais na mon réaction na ya mo kangela ki margo kwa zali mo na Chaka pourquoi c'est qu'il a dit on a dit parce que bon organisation est bien té oui organisation est malamu té bon eloko moko elaxi que matanga ezali awa ezate c'est ça mais le but de belé ba ya na temps ba ibika que corps le but na cinquantenaire mais so ba ebozo mo na té que vous la soni même pour la famille justement ce qui peut ekozalaka ke tokamate à partir de cinquantenaire tokunda nani antiwa lobi wana indispensable faut tokundeka donc lobi so boye na tongo corps na cinquantenaire okena mais il faut tokenda ngo parce que c'est comme ça donc eloko to vendre sango au moins que beaucoup de Chaka Congo le rôle est indigent bon ce qui peut-être bato bazali mpona kosala réclamation ke notoze là tosala organisation mosusu tokosala supporter mais est-ce que vous sur la pétan on a ba musicien congolais vous attend sur la bango mpona kovandisa masolo justement toujours luka pe comité yango ye bazala kosala na ye soki tomoni bango biso tokomeka nano kosolo na bango toyeba organisation nini basalaka parce que ye abundaka pe mpona baninga mais ndenge ni tour na ye tomoni kaka responsabilité na bango eza te biso to kamwe mais banda kala bono luka bongo kaka na veille ngi salama ozo mate ki bona retard non moi na ifsaki biso ke bato wana bapesaki confiance ke nyonso makambo nyonso bakotala bapesaka epai na ye yango totikaki responsabilité na mwana po ayoka soni te otika kaka mwana azwa baresponsabilité yango mais sikoyo na niveau ya famille est ce que okorassure biso ke bino na niveau na bino ya famille boza uni boza même pensé mpona kolela mwana bino Chaka Congo na bacondition ya bino oui normal c'est normal biso toza na pour ete mwana biso kundama na les meilleures conditions oui tout soki ndenge tozomona ezofoire boye
net à partir de lobby il faut toyeba soki to bako rapporter il faut toyeba makambo nini tokosala po te to nani Chaka Congo kuna. Alors sikoyo ko bembe to te esika eza wapi bolela ngo na Kasavu bovanda famille bovanda wapi biso famille toza na nchi ozo esika mona Margot te apparemment Margot avandi na sika tata moko na tata na ye biso toya kaka kuna kotala ye so totali kozoya. Alors nini koyebisa bato to balingaki Chaka Congo nini koyebisa bato ke ministre ya culture aza na kati na Barbara Kalamba na réunion et pourtant le lieu qui joue accord mais place il y a obsèque fallait à la ministre à la réunion est-ce que vous avez une information avant que vous non to zo ki angote que dans la carte biso to yebi angote to za na posa to mona ta mo konju moko quand même ensemble na biso ba famille na mwana ngo ensemble comme ça batia biso en ligne. Alors très bien ta la caméra na biso merci un mot na bato to bayebaki Chaka Congo bato baozela bakunda Chaka Congo na ba condition ya bien nini koyebisa bango bato nyonso bayebaki Chaka Congo toyebi ke ye mpe abundeli baninga na bango bamusicien akundi bango avec honneur tosala nyonso po te basunga biso mpe tokunda ye avec honneur. Voilà mot ya famille yango. Merci beaucoup. Voilà bandeko toyebaki te nzoka Chaka Congo papa na ya kufa te azali boki na veye mortuaire ndenge papa ya Chaka Congo makambo oyo abibisinga epesinga mutu koswa kasi pendant que toloba bazali kotala bongo ba obsèque ya Chaka Congo ndenge salamaki d'abord na cinquantenaire c'est bagadaki na et puis na place des artistes nous surtout à cimetière to koswa et pas na bino batu oyo toko bengela bino bato bazaki plus proche ya Chaka Congo ba expliquer biso comment ça s'est passé ba blo surtout to solo la bombe to solo la Chaka Congo je crois parmi ça par la dernière émission oyo to sali bongo pona Chaka Congo artiste en danger. Oui, tout le monde a qui présence il y a bateau belé bazala ki bongo na matanga vous le savez on ne peut pas prendre tout le monde to sélectionner quand bateau de misatu pour la ba expliquer biso ami pour la bino le Liverpool hier zali bongo le qui a Marie-Paul hier muto Simba wenge El Paris tango Marie-Paul a kenaki poto le Liverpool quelqu'un a présenté makele les siko zali makasi le Liverpool mbote na yo le Liverpool. Est-ce que au Congo s'est déplacé si qu'on s'est les amakasi? Ah oui. Je me déplace un peu, mais je suis là. Parce qu'il y a toujours, aux environs, toujours bon. Bon voilà, le Liverpool, au Limbola biso, matanga Chaka Congo et le kindenge nini programme et outil et bakindenge nini nani nde akundi Chaka Congo. Est-ce que ça a famé $50,000 to $35,000 to l'état nde akundi? Comment ça s'est passé? Bah organisation sont là pour bakunda Chaka Congo lelo. En tout cas, merci pour la question. Et puis pour aujourd'hui, Tananga, Belelinga, bon, je ne peux pas refuser. Il faut que je réponde. Et puis, na émission niveau langouisa. Et puis voilà. En tout cas, pour le Matanga, l'équipe bien. Et l'équipe bien, n'engue tout le monde qui est le Kalango, n'engue à Kolinga, il y a enterré les cordons Chaka Congo. Et à son âme, voilà, tout le monde qui a l'enterré. Quel que soit l'équipe, tout le monde qui a enterré. Voilà. Mais, et l'équipe donc, na modestie, l'équipe na modestie, l'engue pena, tout le monde qui biso artiste musicien, tout le la Chaka Congo, et ils appellent Bongoti. Il y a beaucoup de lacunes, beaucoup d'erreurs. Oui, Salamaki, oui, Salami, et puis il fallait grand prêtre, mécène Nabiso, pour Bazanvi Bazali, et puis il y a honorable député national et décorer, il y a Konzamboka, et puis décorer le cordon de Chaka Congo à un niveau très élevé, étant que Moutoumene quoi. Donc Chaka Congo n'a pas été décoré. Bon, je suis matanga, ndenge toyé d'être innocent. Si tu m'as d'être innocent. Donc toyé. En fait, le Liverpool, qui a enterré Chaka Congo? Vous avez le gouvernement, vous avez famille? Non, c'est pas le gouvernement. Hein? Parce que le gouvernement n'est pas encore sorti. Le gouvernement n'est pas encore fait. Parce que maman,
Maman biso son excellence Maman Judith Toluka a tient nous ba ministre n'a été a remplacé ba on a noté. Donc voilà. Obsèques qui a organisé les obsèques ça a 35 000 wana. Mais ça a famille parce que pression to moi na ba dernièrement to checker la pression mbongo wana eza mbongo ya yote eza mbongo ya l'état o epesi bino pour s'organiser malgré balakine o mutamara salaki boye mais vous avez combien entre votre main mais faites ce qui est nécessaire c'est ça maintenant grand chose l'équipe en côté batupe ya likolo makasi bayete mais biso kaka batupe ya likolo ba Liverpool to zalaki wana parce que wana na biso essentiel o salami yango le salami to que to kondie na terre ciel c'est fini hein c'est la donc famille voilà, tu veux nous sali musala on nga sapso kedo ki ba kundisha ka Congo na fameux $35 000 wana à part ba cotisation mususu mais cotisation par biso ba monsieur ya comme tout ça là wana la razaki dans envie mais tant via Koufi auto l'équipe ba tout basala to yebe le côté parce que tout était dirigé par la famille. Il y a un autre qui pression la famille, c'est que vous avez pris qui était au maire du président de la paix. Quand vous parlez de la famille, c'est qui? C'est Margot, n'est-ce pas? Ah mais oui, mais lui avec Papa Lekinae. Mais nous avons été surpris au moni papa, nous avons papa à chaque Congo à Koufouat, tout à la seconde papa à chaque Congo à vivant. En tout cas, Christophe Pelin de naïbité. Mais tout le monde l'a fait. Tout à l'heure, si papa à chaque Congo a expliqué, Yemo Kada vivant, moi la tagi bangoma nungu, bazuip, basa Congo n'est-ce pas? Neti moi la banaye le devant, aura tika papa à Boyaki, basu contribution ya bango ya famille, ba pesi pas moi là-bas, kunda papa na yo. Biso to le bakango déjà. Biso to le bakango, on a pris un grand problème avec cette fille à cause de n'écouter pas. Aujourd'hui m'a révélé là. On a habité papa Tchara Congo Ali, voilà. Voilà. Quand tu sais là qui on sait qu'il y a collègue Nabiso, Azali, Massa Bamassa Nae, vient Nabiso, Tchara Congo, tu y es baki to le honneur. Mwana fanda nao kimia mbongo zoka nao chana na post bomba pole to kula papa nao mutikali nango ndenge za la ramsa pona sali oui ndenge wana mais ça qui est ndenge yo ko le débat bato artiste à danser no tambola mais ça se fait pas comme ça dès le début to baki da bongo te yo kabiso bon c'est ma ya zaki déjà là ba penser na ye azaki ba programme ya salaki et voilà le résultat même la carte famille nous obsangata là. Est-ce que yo ozalaki en tout cas pamba proche à chaque Congo va reconsoler bien chaque Congo zaki na moi cité to moni moi si a mona nte mona zi devant na sukawa to moni mama boka lobika muke est-ce zaki na moi si bon vie privée pour moi avec chaka na yebi mabenti na star ana ko balar asa na biso za ndene mona boza na nzele mobe akuta na ye babota na bango ubebe ya bota te azani na nzele na mobe oyeba ndeni mais na ndako ya chaque Congo na moi cité ragite oh sauf maman ba ya moi cité pour l'habitation mutana peut-être asma biso ngaso na ye ana mona moi cité. Mais quand même, il faut y attendre moi je te pas que non viens à moi je te pas kambo te bimbo to moni ata moi ça sur le devant to moni ga moi na yango pesi soma mutu ko soit bon na mukili ba ki to mona mobela le Christ avait dit 2024 en haut donc de Christ jusqu'à aujourd'hui to so na yo ça fait 2024 parce que Christ c'est l'an zéro Jésus-Christ alba to ko mon et puis ba kamusu na to monité yo obi ke biloko yo chaka wana na ba info ba information pe sa biso mono be tala mobile ya uti na photo aye ko bomba mosi ya tubembeli ezaba feu biloko to salama mais ba toujours néglige ba tala ngoto mais biso to tala to parce que prudence paye ka information
OK. Fiso pelenda informer mutayebi. To komona biloko ebele na mokili ne to somona boy. Donc voilà. Mais c'est pas le Liverpool quand même. Est-ce que na révoque, na révolution culturelle. Moi pour la radio le coller parce que tant radio le coller a plus pression. Yango lelo moni chaka konga kundami. Est-ce que boisha ça rolobela yango? Bon, vraiment, je suis te remercier. Tout ça qui biso te longo, yo otie makelele, biso pe na kin to otie makelele. Vraiment, nous te remercions beaucoup. Nous sala to sali pour biso to baki to tikati. Et na akom pour chaka konga zaki pe fondateur, fait que na âgé depuis février. Dans la coupe le 26 janvier, tu arrêta qui tout. Il y a une pression na to te melaki famille Karakonga de l'intérêt. Nous avons intérêt pour continuer l'activité. Et on peut te faire merci. Révolution culturelle Mobimba, Akom Mobimba, na boulot au boulot salé. On a dit vraiment que nous avons un mboka, nous avons même pas Karakonga. Donc, il y a eu Bimi, tu y a un cinquantenaire, tu bimi c'est un cinquantenaire, tu vends des bouquets, on a une heure et demie, tu longo on a tu es dans la place des artistes. Oh, il y a un nini pour honorer batu. Tu sais on a la place des artistes, ça va bien ça. Tu les kinaye, on continue na nouveau demeure naie. Entre ciel et terre. Voilà, une dernière question de Liverpool. Oui, c'est vrai que y a une révolution culturelle, tu as un musicien, mais tout le monde était musicien, oyo, nandega mabete, renommé, tout le monde est quand même présent, si kaka ya fali, poupa, tout le monde va Michel shooter, est-ce que va qui informé, tout va boy parce que chaque Congo était au four au moulin pour les musiciens, nyo surtout, oya makasi, oya Mickey, mais tout le monde est présent, si kaka ya fali, poupa, il était pour la nuit. Est-ce que moi, je suis oui, l'organisation, ce qu'on dit l'ordre, était déjà mal. La Bible dit tout est bien qui finit bien. L'organisation déjà n'a pas menace, n'a pas désordre, ainsi parler, ainsi dit. Il y a un moment et yéboué. Peut-être Lemba qui talara le 26 janvier, c'est dans le mois d'avril. Et puis je suis à Lembi. Je suis bamusu bakanisa bakunda ekala musu bakanisa bakundi epe nde bakundi eboye bamusu bayebi te donc en fait bato ebele foti te organisation était déjà mal très mal partie. Voilà, merci. C'est ça. Merci beaucoup, Liverpool. Un mot, na Margot. Si on peut ça, Margot, sur le conseil à Matangue Stili. On va la Margot ni. Ngai conseil zate. Conseil to pesa qui est au kunda papa chaka Congo. Ndeto kundi vie chaka ake ampe anze moto yembeliye tout ça dessin na ye on est comme ça to yembeliye te poto kumisa mais to tomboliye na musala salaki ya mutia malamu point ba atona malona maloba moto ya koyebisa famille mutu ba désodo nyoso leki entre biso bazababa artiste na bango eza famille. Dans l'autre kundi bo pepele sili nango chacun pour soi parce que autre ngoko sala bon déjà ils ont déjà bien été donc tu peux ajouter que pour la mawabato ka biso boye ngakuna solanga bongote à des fois na solanga Jésus Christ yokuto yebi bato ba yebi donc ngane na solanga nga boye point ba na suna na tangu présenté so ko tela nzela ba ya bien boni moi la biso boni et sili nango mais on fait ça ba boule zate. Voilà, merci. Parole de Dieu, c'est la Bible. Attends la Bible. C'est le barat. Attends la Bible trop. Attends la Bible trop. Il y a un peu révélé du logo ni à cause de la lobby. Ngala conseil de. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup les Liverpool. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alléluia. Voilà, mesdames et messieurs, là c'était le Liverpool. Oyo, azala qui peut moi proche à chaque artiste et musicien. Voilà, l'essentiel est fait. Au monde de Sagibino, chaque Congo a été mis en terre à Koufi. À Koufa qui depuis le 26 janvier. Si le mois d'avril, merci la reconnaissance comme ça. Et ça, la Rabiso, moi, il faut reconnaître quand même ça là, il y a partout. Namakele, le Oyo radio, le côté télévision, ça là qui est en Rwandais. En fait, tout ça qui est CLT. Parmi les autres, qui Makele, pour la Kokunda Bongo, Chaka Congo. Voilà, l'essentiel, tout côté de la polémique à la famille. Oh, moi, si, oh, moi, cité. Oh, Koutuboye. On ne sait pas, chaque Congo a été enterré, déjà et c'est tout, mais on ne peut pas oublier quand même la révélation au Ebimé parce que les banais qu'on peut s'amuser au Moutou soit Nzoka
Chaka Congo, papa Nazaki a Koufate, Bomoni wana. Voilà, nous on va s'arrêter ici. Nous condensé. Moi sélection condensée, il y a un temps fort, il y a un temps surtout à chaque Congo dengue les kaki, bolande yango bino moko, vous comprenez toujours pour nabino maître Sampino le Furamba, pour tout lui à moto, à la qui moko, il y a ma proche, il y a chaque Congo, bah kundi chaque Congo na éviter sur maître Sampino, à la qui bakoloba, maître Sampino mbote na yo. Mbote Fisson Pelé de Radio Locale TV Papa Saint-Ek. Voilà, merci beaucoup. Tu as vu que vous avez qui moko ba proche à chaque Congo, vous avez moko ba administrateur na révoque révolution culturelle, o azaki moko ba initiateur, to bunda ki komba na biso tumbaza ki ba kunda bongo chaque Congo, ba kundi chaque Congo. Est-ce que moi symbiose, moi maloba, to pêche moi quelque temps loba, makambo ele ya chaque Congo, abade ko mona te, mona na Margot, amela ki aboy ko kunda papa, asala ba obsèque ndenge na ye, asengi ba 200 000, 50 makambutu wana moi c'est à chaque Congo ane ko mona te nzoka te ko découvrir pe nzoka papa ya chaque Congo akufata za la kayimo ka lobe bato tala jana lobi awa bon na nyoso tu wana na de ba kundi yo mutu ya révoque administrateur symbiose lecture na yo ezani ni pour makambo wana maître Sampino le Furamba putulu ya moto. Merci déjà na Radio Locale TV dans le baka Fisson Pelé déjà dans fraternité. Mais au salaire misala oyo tous allez informer bon moninga Chaka Congo nemba kene stokaste Chaka Congo na ibaka avant tout kutana stoka c'est-à-dire na ibaka Chaka Congo tango azali koteka ba journaux na ba revue na ye na boulevard le 30 juin liboso ya boutique ya oezala ki ya Père Boucher nga nazaka na moi fana passer mission mboye kala kinsho mboye na côté pour na somba ka bonheur na faire ko somba pour mon bleu ciel na sapato to dans tia ko to sympathiser ne wana mon à l'époque on a ba téléphone ya banda ko ba portable za quitté to oui ba to personne ba kombo na tout ça to garder ba relation et puis to photo ba na katache to casse mon ya tant ko tana bilanga na comme na nga mbombo za danse to casse bité mbombo danse to casse mais littéralement vient dans les danses maki après ça nga comme ya mbombo après tout côté na Chaka Congo na kati ya Soukas bon émission il n'est pas à monter révolution révoque zakindeni jour on a passé na Caribou ils ont un certain dimanche na bango ezali na 2021 on a passé na Caribou sikoyo tout côté na Chaka Congo il fallait passer émission mboui dans on passé à Passakité moi compter salama qui émission bon on a na DG le directeur Dieudonné Simbagité tayi par bien à mettre simplement les awana na salle comme ça bateau non ça va au sala nini au ngamebe non sala après que je tanga na zongi poto chaque année monter révolution culturelle où ils allaient combattre makambo ya RTNC makambo bateau ba journaliste on passer mission ba bakal vous monde dans ça révoque mais ndena ba Chaka Congo azaki na mabena ye azaki na mabena ye pour dire que na à chaque fois que Chaka abeza muke mais ba bien zebele osomona bon le lot Chaka kundami tout ce qui s'est passé il y a eu un passé au moni Margot azombongo te azali mwana légal ya Chaka Congo bon au moins un milieu artistique Margot peut soit qui fille moi si mon père azaki moi clarté boy ngoza buzo belé alors on a aussi un gars qui a le passé on a ce qui s'est passé Dieu merci ndenge ba kundi Chaka Congo ndenge tengo mangité mais to baka Dieu merci les aliwana mais moi na wana so asala ki mabe pas to kolimbisa yi ozomona bon ce père ça qui m'a bien aussi un pardon moi et soit c'est ma bête comme Nzambe abattre là parce que mon azam moi moi si tant que ma belé et ko traumatisé à cause après moi vous muta belé pas c'est to éviter ko lobela mabe ya mwana wana je mingi lokolo ya papa nayi moni ndia ko sala makamna ndi papa na zalaki azaki trop clair na si Fisson Pelé ndi aki vena no Chaka Congo aki pile vena oyebi yango bien alors on a aussi un respect ezala na famille ya Margot que papa n'a abimé kamote ce qui est fait essentiel que son âme repose en paix na me kolobate pour na Chaka Congo mais à celle qui est belé pour na partie ces musiciens oui bien mais ndenge ba seleli to kundeli ande makamole ki fuma ezaki ils peuvent venir on até mais l'essentiel qui est fait kinzamba kumisama ndenge ndotane pe mana surtout Fisson Pelé
C'est ça le problème. Merci beaucoup, Maître Sampigno Lifuramba. Vous êtes à Paris. Je rappelle que vous allez moquer à révoque. Donc, merci la conseil qui tourne. Cela nous va droit au cœur. Merci beaucoup, Maître Sampigno. Hein? Et puis, je te remercie. Belé, fils Pelé. Il fallait renater, mais vous allez. Journaliste, chroniqueur, ça m'a information tous les jours, c'est pas donné à n'importe qui. Ça ils ont commenté, t'es dans flatteur, mais vraiment coup de chapeau. L'ensemble vraiment abattre la radio locale TV, abattre le mot responsable, PDG fondateur radio locale TV, Nabiso Botozali, vraiment que le communauté est belé, mais toujours un jour, tout fêter anniversaire, il y a radio locale TV. Merci bien. Très bientôt. Merci beaucoup, Maître Sampigno Lifuramba. Voilà, je crois conseil moko pene ya mikolo ba kulutu pena. Comme itanga ba kulutu bo sentir que kulutu pene zali wana. Voilà. Merci mesdames et messieurs Chicago pour moi condensé, tout ça moi condensé, moi sélection ba grand un moment fort, il y a obsèques, il y a Chaka Congo depuis cinquantenaire, la place des artistes, la métropole. Quant à nous, déjà, nous vous disons au revoir. Tokutani l'après-midi pour une émission après-midi. Il y a Denis à tout bordir. L'après-midi, voilà. Allez, suivez-nous, on se retrouve juste après. Merci. Chap chap et tchara. nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi nde bisika nzambe aswanga onasambela rien soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelaka onabina rien nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya mais photo eza te kote photo te ndeni ya Tout le monde a vu ce moment. Et là, quand on se fait une heure, on peut aller aller. Garde, devant la guitare, papa, il a fait des masses, s'il vous plaît. Ouais. La mission aussi, c'est pour qui monter. Bravo. Voilà, c'est parti avec vos acclamations. Nous allons accompagner ces corps jusqu'à ce que le cercueil sera installé.
battu pour le bien des artistes. Il n'est certainement pas arrivé à la fin de son combat, mais nous estimons que la relève pourra bien entendu être assurée. Pongo la chance, pongo la Nous pouvons nous rassurer. Merci. Honorable, Excellence, chers artistes, amis de la presse, mesdames, messieurs, frères, qui nous a quittés, je l'ai dit tantôt, le 26 janvier de l'année en cours. Le programme tel que prévu prévoit tout à l'heure une sorte de biographie qui sera prononcée par un membre de la famille avec les noms qui ont été transmis. Nous partirons sur des mots. Nous commencerons par les mots des petits-enfants. Juste après suivra l'oraison funèbre qui sera prononcée par la famille. C'est donc le petit frère à M. Tsaka Kongo qui nous a quittés. Juste après, nous donnerons la parole aux enfants. Bien sûr, il interviendra à la levée du corps en destination de la place des artistes dans la commune de Kalamou à Matongé. Ceci également, vous le savez, pour saluer une fois de plus les commissaires de la nécropole entre terre et ciel, la commune de Lantzéré. La famille a prévu un bain de consolation, toujours au musée national, où s'est donc passé la veillée mortuaire. Le membre de famille qui était prévu pour la lecture de la biographie peut donc se rapprocher rapidement. Vous comprenez que nous avons enregistré un long retard. Nous allons être très expéditifs, même pour ceux qui prendront la parole pour les témoignages. Question de voir dans quelle mesure nous pouvons nous rattraper un tout petit peu par rapport à notre programme. Merci. Nous attendons. La pub un certain vendredi au centre de santé TVS médical dans la commune de Ngiringiri. Une maladie qu'il a emportée. Sur ses 67 ans d'âge, le président de l'Artiste en danger a donc consacré une bonne partie de sa vie à défendre le droit des artistes avant d'être tenus loin des écrans pendant un moment. Mais qui est-il réellement? Né Edmond Langou Massima, Tsaka Kongo, est donc le nom de scène de cet artiste danseur et chorégraphe né à Kinshasa le 6 juillet 1957. Jadis baptisé Chaka Zulu, avant bien entendu
de passer à Tchaka Congo. Il a marqué les esprits avec la sortie en 1990 de la chanson Démocratie, diffusée au quotidien avant le journal télévisé sur la chaîne nationale, alors OZRT, et la retransmission des travaux de la conférence nationale souveraine. Ancien protégé de l'Ita Bembo, Tchaka Congo s'est donc produit en 1994 au festival Ngomo Africa du regretté Loder Londala. Et donc, aux côtés de noms ronflants de la scène africaine comme Manu Dibango, Aïcha Kone ou encore Cheikh Kale. En début des années 2000, alors que les musiciens ont décidé d'enterrer leur hache de guerre et de se réunir au sein de la défunte Union des musiciens congolais, UMICO, Tchaka Congo a donc décidé de devenir le responsable. Non, il était donc responsable des affaires sociales. Cette fonction fait découvrir une vocation devenir pour plus tard son combat. Et donc, dans la suite, un fait va révolter les guitaristes Bombolewa Lokole, populaires, comme... Naï, les lopes la roulé la yananga. La personne nous a dit merci. Nous avons coupé sur le lot, nous avons collé le lot et salinga ici au Makasi. Les lots sont gâtés, nous avons commis au tambour la grâce à grand frère de Tchaka Congo. Oyo bomona kibino tumba so beta kingai. Naza mutu ya suka oyo Tchaka Congo. Lobela ki poki nga lelo na soin. Pe esalinga parce que yayo amema inga na hôpital. Le même hôpital wana nga na bimi mais ya koti kuna kufi. De passe na bezo sala nga yango wana. Domo leo na ipinda courant de grand frère nga hommage ya suka. Ezamo a passe bandi konanga. Eloko wana ndalo ba vérité. Omoni Tchaka les mêmes jours ngana grand frère nga to so ba problème. Les mêmes jours to lobala ki na ça ba force na ye. Vous comprenez? On va arranger après. Na minute wana sa ya na ngato benga na ka na ba force bloko tuna tina ba chaîne belé. Na malobali na lobomabe Tchaka sana no grand frère nga. Na bambula za mukolo nga. Siko ngana kolobele malobomabe o ngala bo machin na kamoni. Est-ce que ba docteur l'air batali malade na ba lobi que non, ton nom tabomier. Mais non. Bon on lobaka que non na monte na biso to sala ba ingrat, to sala ba ingrat. Ko sala parce que mutuneti grand frère Tchaka Congo na matanga na eba artiste comédien monsieur bazalate et ça passe pour Tchaka sali mingi na mboka oyo. Surtout ngate moi mingi za pona nga moko. Ndenge lelo nga na tambola bu ndima ite na tambola. Ozomona mais et ça passivement. Ngana koma lobby. Na bimala koma lobby mais na bifuna na koma place nzoto ya grand frère nanga zali. Yomoni tono ayeze. Non naza na problème mutu moko te za la petite sœur nanga Margot loko moko ezate naza na problème na bango te. Ye loko moko te. Boso naza na problème ya matanga pona. Naza na problème mutu te. Naza na vraiment à l'aise pe na ye à l'aise naza na garde ta zo kengela ngate na ye kolela grand frère nanga. Naza ma biso pona bitumbeza à l'est. Asalaki apesaki ide aye komonanga. Tosalaki kamwa projet wana. Abengaki ba artiste obo ebi ya mboko ya binene. Tango bakena présidence bazwi mbongo bakimiye. Azalaki na mutuka te. Na ebi mutuka na ye liboso ezalaki Chrysler oyo asombaki. Tango asali ba recherche na ye ayebi ke ba artiste wana basangani quelque part. Alandi bango basi bakabolaki mbongo nyonso. Yekolo ya ide. Bazui ndambu ya mbongo bakotisele na se ya porte. Azui. Ayebi singa eme. Nabunda nanu etumba oyo ya makolo. Parce que na batu na kena kutala bango, ba orphelin, tout ça. Donc nazalaka na makolo. Asomba mutuka na ye wana ezalaki kaka ye moko atiaka carburant. Soko ayoki problème euti kotoyo akekuna. Soko ayoki problème kotoyo akekuna. Nazana baloba mingi ya oloba te. Maintenant, je ne suis pas une fille, je suis un homme. Donc, moi, c'est pour la force.
appelle tous les banques de s'élever pour demander si tu es et nous continuerons toujours dans mon pas. Je suis là. Je continuerai toujours de faire ta fierté. Merci pour tout le coaching que tu nous as montré. Nous t'aimons toujours. Tu resteras toujours gravé dans notre cœur. Nous sommes fiers d'être tes enfants. Nous resterons aussi fiers d'être tes enfants. Et j'en profite aussi de cette occasion pour parler de le camp de l'aspiration logique par rapport à tous tes partenaires. Je voulais vraiment te rendre un vibrant hommage. Commençons par le chef de l'État, l'exemple de l'équipe Chilopo. Merci beaucoup au Premier ministre Samalou Kone, l'ancien Premier ministre Samalou Kone. Je ne peux pas être ingrate de dire merci à tous les orphelins des artistes et orphelines des artistes qui m'ont vraiment beaucoup soutenu et vont tous ces preuves des enfants orphelins et orphelins et t'aimeront toujours. Il y a ta fille Sandra Pomo qui est là. Elle est sans mots. Elle n'arrive pas à dormir, papa. Elle doit là où elle est. Elle est sans mots. Les femmes veuves sont là pour te plaire toujours. Et je dis, va pour le compte de la seule artiste engagée. C'est ton ami, l'auteur et disons là depuis les États-Unis qui envoie ces discours. Chaka Congo était pour nous un grand protecteur des artistes. L'œuvre qu'il a laissée doit être continuée par toi et fais-toi associer des autres personnes. La Croix-Rouge a été créée ainsi avec Henri Dulon. Ça avait commencé avec une grosse pellicule de gens et maintenant la Croix-Rouge est devenue une institution. L'artiste en danger peut devenir une institution si on écarte l'intérêt personnel, mais on voit réellement la promotion de l'œuvre. L'arme du Sali aussi a ainsi démarré et débuté et l'arme du Sali est une grande œuvre. Même aux États-Unis, ça aide des milliers de personnes. Mais le fondateur a laissé une œuvre. C'est ce que nous, dans ce monde, nous devons faire nos œuvres. Ne doivent pas mourir. Je vous en supplie et vous demande l'œuvre de Chaka Congo ne doit pas disparaître, qu'il ne s'arrête pas à sa mort. L'œuvre de Chaka Congo n'a pas été créée pour qu'il vive de ça, mais pour que Chaka Congo crée une œuvre qui doit continuer à aider les artistes, rendons cette œuvre universelle, rendons cette œuvre pérenne, rendons cette œuvre continuelle. Papa, c'était aujourd'hui que je voulais voir la chancellerie venir te décorer. C'était ton souhait et le souhait de madame la ministre Catherine Fouba. Mais nous, tes enfants, la semaine artiste engagée, nous allons mettre les drapeaux qui signifient les signes de l'amour, de la compassion que tu as eu pour tout le monde. Toi, vous étiez faiseurs des autres. Vous avez 1000 fois été poignardés, mais toujours souriant. Nous t'aimons, papa. Nous resterons toujours là, chef portant. Nous t'aimons et nous t'aimons toujours. Les drapeaux que je vais mettre, c'est le signe de la victoire. Bravo, artiste. Au revoir, guerrier. Dors en paix. Merci. L'abbé Jules est parmi nous. Si l'abbé Jules est parmi nous, bien vouloir vous rapprocher de nous pour la petite exhortation. Entre-temps, vous allez vous préparer pour le dépôt de gerbes de fleurs qui suivra juste après. Nous commencerons bien entendu par monsieur le conseiller du chef de l'État, représentant personnel de son Excellence, monsieur le Président de la République ici. Nous prendrons ensuite la famille Kiambukuta. La famille Kiambukuta sera suivie de la révolution culturelle
La révolution culturelle sera suivie de la famille Chaka. Et la famille Chaka sera suivie de l'union sacrée des artistes. Après l'union sacrée des artistes, nous prendrons le Mama veuve et orphelin des artistes. JKTV News suivra. Rose Kadjabou sera également invitée. Fondation Tokanissa. Les belles filles de Chaka Congo. Les acteurs de la mode congolaise. Umiko, Sonika, Sokoda, Opération culturelle d'Ilem, la famille Wina, la maman. Après, conseiller président, vous passez à la télévision. Pinaye lelo okokisi azonga na mabele. Zolo kumanzama na bomo. Ulongona bisika tesiki te kokoma na cimetière. Zambe okeno ko accompagner biso et programme nyoso za maboko na yo na komba Jésus Christ. Amen. Bayena kosanga na liboso Nzambe na yo. Salela na Yesu, Yesu. Salela na Yesu, Yesu. Salela na Yesu, Yesu. Salela na Yesu, Yesu. Undela na Yesu, undela na Yesu, Yesu. Undela na Yesu, Yesu. Undela na Yesu, Yesu. Longesanga Yesu, Yesu. Longesanga Yesu, Yesu. Longesanga Yesu, Yesu. Longesanga Yesu, Yesu. Dans le Bible bisenga senga senga longa. Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye bato bakovanda pe na sima na ngai. Dans le Bible bisenga senga senga longa ye. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu. Utikanga ite. Lokotanga yo yo. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo yo. Watitishina watitishina nsambi watsenzelela. Watitishina watitishina nsambi watsenzelela. Yesu 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 mukatanga lisa. Yesu mukatanga lisa. Yesu mukatanga ye. Yesu mukatanga lisa. Hallelujah. Chirobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alikotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela azonzanga bosolo oyo
koyembela yembesanga libela nzambe nazoyembela azanzamba bosolo oyo naza koteya yembesanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo naye nakosangananga liboso nzambe salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso undelanga yeso undelanga yeso yeso undelanga yeso yeso undelanga yeso yeso longesanga yeso longesanga yeso yeso longesanga yeso yeso longesanga yeso yeso nalebi bya bisengasenga nzamba nalebi bya pesanga kabelanga bisengasenga yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzamba ngonda ye lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jesu otikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo mesawafako mesawafako watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso mesamukatangalisa mesamukatangalisa mesamukatanga ye mesamukatangalisa aleluya chilomo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela azanzanga bosolo oyo naza koyembela yembesanga libela nzambe nazoyembela azanzanga bosolo oyo naza koteya yembesanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo naye nakosangananga liboso nzambe salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso undelanga yeso undelanga yeso yeso undelanga yeso yeso undelanga yeso yeso longesanga yeso longesanga yeso yeso longesanga yeso yeso longesanga yeso yeso nalebi bya bisengasenga nzamba ngonda nalebi bya pesanga kabelanga bisengasenga yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai
yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalobi te bisengasenga nzambe alonda ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu otika ngai te lokota ngai oyo tomola ngai yeso tomola ngai yeso yeso tomola ngai oyo Laisse moi fako Laisse moi fako Watitishina nsambi watsanzelela Watitishina nsambi watsanzelela Yeso 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 mukatanga lisa Yeso mukatanga lisa Yeso mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilomo Chilomo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelaka nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya nalingi mobala oyo tanga jesu otika ngai te lokota ngai oyo tomola ngai yeso tomola ngai yeso yeso tomola ngai oyo Laisse moi fako Laisse moi fako Watitishina nsambi watsanzelela Watitishina nsambi watsanzelela Yeso 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 mukatanga lisa Yeso mukatanga par l'autorité municipale de la Kotika bisote mako kotika bisote kolemba bisote la place kotika artiste akome artiste danger kufate bisote ana simanga yo notre frère s'est initié dans des interventions telles que les artistes décédés bénéficiaient de objectifs parfois revêtis des honneurs décorés à titre posthume. Il est donc beaucoup bâti pour le bien vivre les épées tokolandela badwana ye na sokoda na soneka chaka konga était compté parmi les grands initiateurs. lokola ibaki na ndako na yo chaka kongo akufeli chaka kongo tamboli na ndala pasi kona kowabika chaka kongo ozwaki makanisi ya kokrea sibele ya tisa danger amonaki ke batise kongole tona danger kongo zokosala mosala me bitomba ezate likuta na yango papa chaka kongo abundi tomoni bapapa na biso balutumba simaro akiki na ndako kolela tomoni papa lutumba azwi meme kitale po akende otikela mokonzi ya mboka mpona artiste ya danger chaka kongo abundeli papa vergis chaka kongo abundeli soneka abundeli sokoda me ye moko badro eza te baza kokangisa ye kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Merci na sponsor officiel ya chaîne Oyo
Radio Locolé. Et il s'appelle Michael Josh. C'est aussi pour s'habituer déjà. Vous voyez bien, Michael Josh. Logo auto griffe à moi dans Mboka basé aux États-Unis. Et pas wapi ya soki olingi osomba bilamba ya marque kota bongo. Et pas Michael Josh, surtout bilamba la sécurité, nous surtout nous besoin quand pas Michael Josh au commun yango. Ce qui est spécial c'est quoi? Till le 30 avril, Oyo Michael Josh a quitté si bongo ba montre, bongo batunde ba liko sobo ba montre, talaka montre haute résistance, montre Oyo okoko tamo na kata mai, okoko pour na mbula, okoko soko na mbula na nkona plage et kolongwate confort. Benga Michael Josh pour na ozo montre ya kitoko na moins cher kititalo. Yo pe muto lingara kolata bongo ba super wax hollandais. Michael Josh a sali promotion. Sika boeka 50 pièces T. Ata parti à 2, 3, 4, 5 pièces. Benga Michael Josh comme ça. Au cause de livraison à domicile. Ce qui aux la moyen au compte de la site Michael Josh T. Michael Josh LLC. Benga biso to continue la lien site wana topé toko pesayo numéro ya service clientèle ya Michael Josh. Voilà ekendaka ndingo wana. Pona yo muto mitungisa ma poison en nzoto to bateli yo poison to ke na affecte wapi benga biso toko chayo en contact kama ndeko oba na anti poison pona yo o bongama on ne sait jamais. Yaya Fabi to tika kala baninga otikala kala makambo échanger. Est-ce que comprendre anti-poison ezali benga biso o toloba kite tolobi. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo